N'habitez vraiment président Félix avec beaucoup de respect papa. To voto na mbula. Musani ma ba député bino auto vota bondo sa kuna. Moko eza biso ba congolais. Eza ba député te. Banda bokota kuna to vota bino ba loi nini vraiment bo vota da pour la population. Oye vota bino. Fati au décevoir biso population. Papa za quand même na souci na biso. Nous sommes sacrifiés pour que yoz à la place aux papa au nom de tous les Congolais. Mais non intérêt na biso eza papa Félix. Salaire comme matabino baba sabino $2000 na cause nini? Quel boulot au bino bo sala na kati ensemble kuna zaka ba pongi na ba pongi. Eza soni to monaka soda oyo azo kenge la population azo senga mbongo na nzela. Oh eza mboka na biso, c'est notre pays. On a que ça le Congo, c'est ça notre pays. So totali ba Zakari baleka kuna o fimbu ngo sala eloko te. Totali ba oyo nano Avantia Basile et l'autre côté président Lobaki soki a eu pouvoir le peuple d'abord papa Lobaki mais jusque là tozo mona yango nanu te tozo mona ngote to ebité to photos de la 5 ans ici là pour Kalaming te 5 ans de Jésus aussi là. Oui, premièrement avec beaucoup de respect. Il y a des politiciens congolais bazara na souci na bisouti. Mboko yo eza ya ba député kaka o eza ya batu nyonso. Ba matisaka sale ya ba député et bongo biso benseignant. Baba c'est la bango $2000. Maintenant quant à nous, le petit peuple. Biso souka na biso za to solution na biso za. De bango ce qui est libre intérêt na bango, là d'accord, ils sont d'accord, $2000, $3000, $4000. Maintenant biso petit peuple. Yango mboko to ke kotika ka ba député. Mboko ezaka ya ba député batabona mituka. Jusqu'à maintenant biso ba gente tozo ebate après Covid. To sala nini? Pour que tous les un chômage éternel. Oui, comment le rôle éternel. Maintenant, après Covid, tout ça, on a gêne. Député Nino vraiment tombe à Moussa à défendre pour le peuple. Ba député tout ça na bango ba wela ka plus intérêt na bango et non intérêt à population. Bango mo banda bazana, banda bakota wana loi nini o basi ba vota pour na intérêt à population. Tout ça à dollar ezo mata chaque jour. Tongo midi pourquoi dollar ezo mata. Biloko ezo mata. Population ezo souffrir. Biso la police ezo kengela mboka mobimbo bazo mona pasi. Sala na bango mataka te. Kaka ya bango ba député. Poni kozaki mutama mabeti na niveau oyo. Donc bango baza o balobaka oto baka na Congo bangamba na biso c'est biso ne mututo tsa bango na place bango baza mais quand eba komi kuna babosa ni biso et il compte plus pour intérêt na bango c'est vrai. C'est vraiment désolé. Bamatisa ba salaire ya batu nyos. Député d'abord azana na mbongo ebele salaire zo soki ba 13 millions de toyokaka de dollars. Biso oyo to sepelaki to lobi mwana mboka azwi mboka mwana mboka asala musala mais makambo tozo mona ezo lekela biso moko. Tondimaki te ke yo muto ko comme ça biso tina niveau oyo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Makambo zoloba oyo vraiment ezolekela biso. Mboko oyo eza ya ba député kaka o eza ya batu nyonso. Ba matisaka sale ya ba député et bongo biso benseignant. Biso la police oyo ezo kengela mboka mobimbo bazo mona pasi. Sala na bango mataka te. Kaka ya bango ba député. Bongo ba policier. Bongo ba sodo yo nani FARDC. Bango sale mataka te. Yango mboko to ke kotika ka ba député. Mboko ezaka ya ba député batabona mituka. Batunga ka mboka. Basaka ya bango bana la poto. Bango ne bana ba bongo biso ba oyo ba enseignant to ko vivre ndenge nini. Biso sale ko matate. Basia ba policier bango ba ko lié beti batangisa pe ba ke na poto basa bango ka ne ba député. Nazo comprendre te mboka ngo nazo yebate. Ezaka ye na binano. Ye mama Jani Mabundi. Ya ko tala pe ba député na ba tu mususu te. Kaka ba député ba mata. Bango ka intérêt na bango. Eza bongo te. Ba matisa ba salaire ya batu nyos. Député d'abord azana na mbongo ebele salaire zo soki ba 13 millions de toyokaka de dollars. Baza ba emolimo bazwaka. Ba prime par-ci par-là. Et bongo sikoyo biso.
to côté la ka bango to poni bango to tie bango na pouvoir eloko mo ba sala malonge ezate ba le bango ka nde bazoka bango nde ba ange ya lola ezaka bongo te ba équilibré mbongo na bango na ndenge nyonso ya bato nyonso bazwa mbongo ezaka te kaka ba police ba député nde bazwa mbongo jamais wana eloko wana esalamaka te tolingi yango te tolingi eloko wana te tokosa mobule eloko wana tolingi yango te ngai naza enseignante naza na mbongo te bana nga bakokufa nzala batangaka lisusu te eloko moko te mbongo ngo to ya loyer ezalaka te sikoyo oyebisanga kaka bango nde bazwaka salaire emataka biso tovandaka te papa mama jani nalongo eloko wana bamatisa na basalaire ya basoda na biso baenseignant tokosala mongo te tokotika bango na mboka te tokotika bango na mokili te toyoki nde biso so todebrouye moko eza ya biso bakongolais ezaka ya badepute te papa nayebi te mosala yango bokosala yango boye toyebi te soki bokokende yango ti wapi ti wapi modele oyo oyebi premièrement avec beaucoup de respect il y a des politiciens congolais bazaka na souci na biso te comment se fait-il à cette période il y a beaucoup de difficultés qui impactent notre pays sur tout le plan, sur l'aspect politique, sur l'aspect éducatif, sur l'aspect social. On n'a pas de sous-bassement, mais quant à eux, c'est pour leurs intérêts et veulent que Babak c'est la bango $2000. Maintenant, quant à nous, le petit peuple, biso souka na biso za to solution na biso za. De bango ce qui est libre intérêt na bango. Là d'accord, ils sont d'accord, $2000, $3000, $4000. Maintenant biso petit peuple. Finalité na biso za. On est des jeunes. Nous sommes des intelligents, nous sommes des gens oyo bazo réfléchir. Mais contrairement na pensée na bango, bazo compter plus l'intérêt na bango. Donc intérêt na biso ezate. À quoi bon to continuer de temps en temps, Covid-19 impacté sur le plan social. Jusqu'à maintenant, biso bajen tozo ebate après Covid. Tout ça la nini. Pour que tu aies un chômage moko eza éternel. Oye comment le rôle éternel. Maintenant après Covid, tout ça ani bajen. Pour tu aies un chômage oye impacté biso pendant depuis 1906 et 70 jusqu'à maintenant misale zakate. Maintenant après Covid oyo. On a trouvé des pays où baza ba pays avancés, ba France, bazo déclaré taux de chômage mati. Maintenant biso, quant à balobi ba il faut ba la bango $2000. C'est bon. Et ça pour intérêt na bango nous biso petit peuple. Finalité na biso ezab, souka na biso ezab, toza na bana, toza na basi. Mais il faut te débrouiller, il faut peut-être ça là quelque chose. Bango bazo penser ni pour l'avenir na biso, rien du tout. Bazo te la plus à venir na bango mais c'est désolé. C'est désolé ba na posa ba na souci na biso te. Biso ne muto sala bango bazana na ba place o bazali. Donc bango baza o balobaka oto ba na Congo bangamba na biso c'est biso ne muto to tsa bango na place bango baza mais quand eba komi kuna babosa ni biso et il compte plus pour intérêt na bango c'est vrai. C'est vraiment désolé. Donc ceux qui mbokezo et continuer kaka boy donc là je sais pas. Oh, c'est notre pays. On n'a que ça, le Congo. C'est ça notre pays. Moi, mon nom, c'est le Congo. Comment Mbokanangeza le Congo? Mais à quoi bon? Notre pays, c'est ça, le Congo. Dieu nous a donné ces pays. Souci na bango ezani. Tokende na mboka nino bango ba linga ba sela biso pour que bango ba la plus d'intérêt na bango. Alors nous, n'habitez vraiment président Félix avec beaucoup de respect, papa. To voto na mbula. On a risqué notre vie. Moi, je connais encore une autre jour. Babette biso bagaz. Moi, avec les présidents. Tous wana, tous ont marché na IDPS ensemble na ye. Awana enseignement. Mais maintenant, tu es là. Aux hôtels nini pour venir na biso bagène. Papa ça quand même na souci na biso. Nous sommes sacrifiés pour que yos à la place aux papa. Au nom de tous les Congolais. Maintenant, intérêt na biso eza papa Félix. Nebi que ça facilité. Et ça facilité de diriger un grand pays comme le Congo. Mais papa, pensez quand même l'avenir de jeunes. Bien sûr, tu es papa, mais tu es jeune. Quand tu étais d'abord à l'opposition, tu disais qu'on devait faire toutes possibilités pour que la jeunesse congolaise soit une jeunesse heureuse. Mais maintenant, tu es là. Qu'est-ce que tu penses pour la jeunesse congolaise? Ese makambo nano bango balobi basalaka musala makasi na ebite musala ya bapongi so babi bapongi na babiro là je suis d'accord mais so babi que musala na ebite musani bando sa kuna na parlement ezaka qui sont pour atomboli
nani ba abeti mesa esili na musani ma ba député bino auto vota bondo sa kuna biso to vota bino banda bokota kuna to vota bino ba loi nini vraiment bo vota da pour la population oye vota bino bo vote la biso loi ta mon côté so totali ba Zakari baleka kuna o fimbu ango sala eloko te totali ba oyo nano avantia Basile eloko te totali ba député nyonso to vota rien du tout ba ça elo mon côté salaire ko matabino ba sabino $2000 na cause nini quel boulot au bino bo sala na kati ensemble kuna zaka ba pongi papa Fati to ebite vraiment lokwa bo bengaka petit peuple mon naïf. Et un gire non un beau finger non peuple na bino. Pour langage ne se pesanga atamu qui était mora wana peuple naïf. Peuple qu'on laza kanda fort. Au moins biso toi la ba mabota toi na ba papa maman toi pe aposo so ma maman pataka atali puta tani mais tozo kokosala on te la cause que ya ba député wana. O ya ba mabumu minene ba okela la kana ba parlement lo ko sala te est-ce que bokoki kolongola vraiment no te ba député nyoso ba tatana ya ba mabandi wana mabumu minene ana bolongoli bango no botepe no ba jeune mais ce totali bien ba député wana o baza wana ezate bino moronde bo votaki bango mais to vota boso o ba komo sela biso kuna ezaki bula wayo eze loko moko te député nini vraiment tomba musapike a défendre pour na peuple moko ta défendre pour na peuple moko te vraiment o ya beta c'était pour na peuple moko vraiment te est-ce que na yebite vraiment ceux qui musala ngoka bando sala ngo boye ce peut to bando vota bino po bozong sa biso ka plaire toujours po tozo lela tolela kaka mais mobuta loba j'ai ni peuple lobi ezande biso ba jeune ce que biso tozo sa ni tozo sa le côté to komaka bata ba discussion bata ba débat bata o kuna ba sali boye kuna mukuna longoli bilamba kuna de tomaka ba débat mo boye inutilement bo comme si peuple le quoi papier mo bo mutalongo ne mutoki abwaki na e vraiment toza wapi mboka na biso moko nzamba pesi biso Afrique pona nika biso to ko onyo kwa maka souffrance ko si la quand pe bonheur ko ya quand. Merci nano merci na baimboka nyoso tout bazolanda nga de partout dans le bagay lo moko ezalaka bien tout monde na ba bilora be pour to comprendre batongo balingaka biso to balingaka biso te. Ba député to na bango ba wela ka plus ba intérêt na bango et non intérêt ya population. Bango mo banda bazana banda bakota wana loi nini o basi ba vota pour na intérêt ya population. Toza a dollar ezo mata chaque jour. Tongo midi pourquoi dollar ezo mata. Biloko ezo mata. Population ezo souffrir. Kaka bango ba lekaka na ba jeep wa biso population to kemba kaka. Donc biso to yaki na mukili oyo totala na biso ka bango nde bazo renyaka biso to renyete. Qui me témoigne ma bêtise à niveau au pourquoi. Au moins que bazo la tsasiko ki bango tant mutu nyonso toi qui na repostuler qui na rapport na intérêt na ye. Wa ke bakisa bango $2000 ebele ya mbongo donc salaire o bazana bango ekokite musala nini o bango basala rapport banda bakota balwa malonga ba vota to mona na biso ngote o eza pour intérêt ya population mais biso to betela bambula pona okende ko voter bango mais est-ce que to kama ceux qui bango baza likolo o bango baza mikonzi ya ensemble national bazolo ba bloko wana eza participer mawa eza vraiment participer mawa to lingani te ebele ya mbongo ebele ya mbongo vraiment ba école eza a ba école à l'état awa batongaka te babakisa eloko te donc biso toza na biso contre ba marambo wana toza na biso contre ba marambo wana to ana posa ba bakisa ba mbongo wana te po oyo kutu bazana ngo musala basalaka to mona ngo te siko o ba bakisela bango nde musala eko salama poni tokoza mitama bepe na toza biso ba congolais toza boy ndengeni toza boy pona nini banani ba comme si population na niveau o lelo bolobaki mutu aza na 30 ans 40 ans chez les parents emploi nini o bino bosali o bo engager bato président lobaki soki azu pouvoir le peuple d'abord papa lobaki mais jusque là tozo mona yango nanu te tozo mona ngote to ebite to photos de la 5 ans ici là pour kalaming te 5 ans de jeux aussi là Fati emsozo bosana kalaming te 5 ans ici là o expliquer biso nini o to votaki yo
bato wana ba distraire yo donc yo motango ozana fo mona ki bato wana ba distraire yo ba wela plus ba intérêt na bango ba baxela bango $2000 alors asena ba baxela combien policier ba baxela combien eza soni to monaka soda oyo azo kengela population azo senga mbongo na nzela bato bocha ya service ya assainissement awa o bakombolaka ba prince bato bachaka propriété na nini baosala baofutama bien te sauf dans moto aosala mosala akomi yaya pesanga mbona soma mai au moins te keseke salaire neza ya malonga te to se retrouver te tozoyeba te faci au décevoir biso population faci au décevoir biso population biso oyo to sepelaki to lobi mwana mboka azwi mboka mwana mboka asala mosala mais makambo tozomona ezolekela biso moko tondimaki te ke yo moto okokomisa biso ntina niveau oyo président tant eza mingi te luka solution luka osala quelque chose pour population na oyo evotaki yo esepela 2022 za musika te 2022 za musika te papa oko-expliquer biso nini erango oyo fungola miso. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.